Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel. Salut. Bon, yobi sangwade na mona na muki na tongo mesko ele motivé kuna ya parce que na moni qui en live. On a été à une résidence à mère du coup na moni ni béni rapidement ko ya boy. On va finir la mère. Ouais. Là la petite sœur na ngaba wane ba dynastie Mukashi. OK. Sauf Tani Bosongo. Aza petit sigo. Ouais, à Tindaki Côte d'Ivoire moi bah concert mon bonnet sur déjà à Zonzanga. Et à part ça, j'ai eu aussi la chance de faire quelques émissions avec l'homme national Chalamana. Et tant que la patronne de ma petite sœur et cette courtoisie, vous dansez là une émission parce que Chalamana ça l'émission hein. Chalamana ça c'est une émission c'est que convaincre que Pena vous a quand même. C'est que parmi bateaux après ça chance sur ça et j'étais obligé parce que la fatigue mais j'étais obligé de venir et puis comme j'aime mon travail c'est ma passion Tania m'a tu as appelé tu adresses et moi bon souvenir à mère exact donc artistique d'abord il y a Bena artistiquement à part non cause là parce que oui puisque un congolais ouais maman tcha moi un congolaise ouais azana congolaise donc biso stono ba congolais à part ma tribu tout ça là preuve en est que maman tcha moi a travaillé pena ba lubate ouais tali maman tcha moi azaka na plupart des c'était les Swahili bato belé bazana maman tcha moi c'est pas seulement le luba pour le belé ça petite sœur nanga Jostania kola kutu na matadi kuna et tout bazalaki na kupa mamachala ando yemba chiluba lokwa mutakola chiluba nzoka kola matadi akola ntomo donc maman le atika aux tribal par rapport à l'image moi ko PC orchestre PC na tribal na mamukuta ba polémique ba wera na jibe batuku bakanisa ke maman okende ya kumisa mingi jibe mais akina ngamba we il y a plus ça boya na jibe te mais il y a plus wera yemo wa lo bakuna chibu baba na bon sukunanga mo na tuwera so wa mbenge mwenge muzika mzoma donc il lo baba na biso nyonso to ninga ndeko na biso wera son ya wenge muzika mzoma OK donc ça voilà on dirait qu'il y a résidence Maman Chala. Essayons un peu d'entrer en direct. Non, maman Bélité, maman Zaki bien, on a ma voice,
mpe na badate ezali tosolo nde kosenga libala nange eza na janvier ale 14 ayebisinga sava totikali na combien de jour nga mpe mama mwa mikolo eza na bisava na kosepelisa odegre na kosepelisa omwana kosepela makasi mekala kosepelisa mwa yango mama beli te mama misusu eza basusi taka ochokufela yana na mobali aocokufela ya na ye bandeko ne ebele bakufi ye nde atikali azotala bana bandeko ne baza ebele basi minene atikali na bango eza basusi en plus mama aza moto monene omoni moto monene akoza aza na susi mo na kati ya motema na ye moyebi so toyeba eza te mama beli to nde mama belaka kala na boyoka esila mama beli te papa na biso pusana ata mwa moke boye to ata mwa mituna pusana ata mwa moke boye papa na biso s'il vous plaît papa sikoyo yo uti okomaka sikoyo tozalaki ya depuis kala ti mama kati moto ngai na namoki na toko na base 6h namoni vazelanga zokolekisanga telefone o mamacaka mwana liye batindi message sake mama okende ya okumisa mingi jibe akendanga mbawe apuya plus aboya na jibe te mais apuya plus wera ye mo aloba kuna chuluba bana betu bonso kunanga ye mwana etuwera son wa umenge wenge musika mensome donc elingi oloba bana biso nyonso tolinga ndeko na biso wera son ya wenge musika mensome donc ça azalaka tribal te donc totiana mambo ya tribalisme à côté parce que bato wana kopesa pesi image ya boluba donc ke mama eki moluba voilà mabe na bino botalaka likambo so ye mama azalaka na PPRD binosa mama atika baluba akona PPRD ntango faci beto kotia pouvoir bato nyonsoaka esaki mama obalukela le président honoraire Chine Arambo na balukela bango te bobandi omonaka mama na mama olive donc bafinité na bango econtinuaki tina nde mama kofi boyekala na mama olive ça arrêter un peu avec le tribalisme là et tout. Alors Yvette Kalombo, mes condoléances. Merci. Après la mort de maman Chalamwana, oh à Tombola qui vraiment culture ya Congo bien sûr na mutwashi wa bini sana mindele. Après de par na awa yozo mona nini pona venir to que ya mutwashi. Bon, mutwashi déjà est tout faté. On réfléchir mieux. Oui, on a réfléchi pourquoi parce que on va pas est incertaine. Parce que bah te délai tout le monde va pouvoir bah orchestre na ba continuer à pénater et souga nzela. Mais si on a le biquet, on a dit mutwashi peut faire lancer l'erreur pourquoi parce que Chalamwana kuta mutwashi. Chalamwana sala mutwashi. Chalamwana kuta mutwashi. Elle rôle ebisana ke papa mbanda kufa ki rumbe kufu. Papa bakufaki oui peu à son âme mais vive la musique et continue oui malgré le haut et le bas mais rumba eza donc c'est yango nde na résonant qui progresse pour qu'on peut sabino au moins relève les assurés par rapport à l'assuré et puis par qui ndeti oyo apparemment les mama garda et au part côté mibali tout le monde a ba yuda du Congo bakadi elle est la seule femme na muto apparemment na habité so tam so yebi Sarah Lula pas ça la ka mutoshi Sarah Lula qui est sa fille sa fille c'est sa nièce c'est sa nièce OK s'il te plaît Olivier lui pas moi bon appétit donc merci Yves tokutanaka souvent tokomosolela biere ekinanga yaya na nga donc voilà bokutanakina kati bokokutana parci parla na ye donc tokoma ye déjà famille c'est ça Voilà, on dirait qu'il y a résidence. Il y a maman Tchala. C'est un peu en direct.
soki na bina betelo lisolo eza molai narumeli makasi narumeli mpenza taka mwana na liboso aza na avant 12 ans azalaki ya pacala mwana nakozala 25 kabe parmi badanse ozo bakima na poto bakutanga bango nyonso bakutanga nabena danse eza liboso bacala mwana esalinga mpasi puiske naotosolana mwana asepelaki naza kutu na bavoisi na ye abinanga naosalela okado moko okosepela nango makasi na nzonde kado yango amabelite kakripe abomba ndeisi mama erume nango te puiske tosoli na mama lenzi non mama belite mama azalaki bien naza bavoice na ye otaki mpe na badate ezali tosololi nde posenga libala nange eza na janvier ale 14 ayebisinga sava totikali na combien de jour mpe mama mo mikolo eza na bisava na kosepelisa odegre na kosepelisa mwana kosepela makasi mekala kosepelisa mwa yango mama belite mama lisusu eza basusi taka oyo okufela yani na mobali aoti okufela ya na ye bandeko ne ebele bakufi ye nde atikala azotala bana bandeko ne baza ebele basi minene atikali na bango eza basusi en plus mama aza moto monene omoni moto monene akoza aza na susi mo na kati ya motema na ye moyebi so toyeba eza te mama beli to nde mama belaka kala na boyoka esila mama beli te papa na biso pusana ata mwa moke boye to ata mwa mituna pusana ata mwa moke boye papa na biso s'il vous plaît papa sikoyo yo kuti okomaka sikoyo tozalaki ya depuis kala ti mama kati moto aina na moke na tokona na 5 6 namoni fasi nanga zongo na esanga telefone o mama chala mwana ye batindi message